perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Risque comment? L'issue me commande perfectionné. Risque sonore. Makambo toboya kilobi. Et comment autoriser? Bonjour, bonsoir, la communauté 3 Exemples Production TV. Bienvenue dans l'émission Nabiso à Mukolo Lelo. Oyo, tokotambola na quartier Salongo. On a collecté quelques balabala ya Salongo. Quartier Salongo, na bino botika kala. Oyebi susundenge komate. Quartier Salongo yangoyo. Oza mwana Salongo, okola na Salongo, obotama na Salongo, futela na Salongo. Lelo 3 Exemples Production TV. Toye kopesa yo opportunité. Otala lisusu quartier Salongo na yo tika kala. Bokota, vous s'abonner, vous partager, vous liker. Kaka ndenge tolobaka TV za radio te. Na système ya Santo Toma na ndenge ya bukamo na bukakukwila. Émission na biso mukolo lelo. Ezongisi biso lisusu na Kintambo. Bana Kintambo, boza wapi? Manifestez-vous. Kintambo na bino botika kala, oyebi susu ndenge ekoma te. Kintambo yangoyo. Tobandi émission na biso. Awa. Avenue Tabora. Ah, tu vas à Tabora. Tabora, bazo bétonné en gros. Bana Kintambo, bana Lukunga. Kintambo na bino yango yo. Kabali solo. Pesa sango na mananga. Vanda na Tabora. Ukola na Tabora yango. Tabora bazo bétonné yango. Merci na bino nyonso pona intérêt bozo accordé na ba émission na biso. Una pe de pasola. Ah? Bana Kintambo. Bana mokili mobimba. Kintambo na bino yango yo. Tala bétonnage ya
Avenue Tabora. Avenue Tabora bétonné. Bien, comment on a yango. D'abord à Botika Kala, ils se sont dingés et commenté. D'abord à Yamoyo Kabali Solo. Et ça, ça, on a moninga. Béton et Koti Awa Natabora. Donc, on a prochainement. Oh, Toya Kolakisabino, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait dans Kintambo? Naoyo, les autres la infrastructure. Toya Kakepe que Balabala Bandondo. Balabala Bandondo pe vaso bétonné yango. Donc il y a prochainement. Merci Nabino Nyonso. Andenge bozo landa biso bana Kintambo. Ah, toza na direction ya Kwango. Andenge bozo landa biso. Merci Nabino Nyonso. Perfectionné makambo toboya kilobi lisume koma nango perfectionné makambo toboya kilobi ekomi autorisé Toujours avancé en Avenue Tabora. Avenue Tabora yango. Awa tokomi na croisement na Tabora na Oya. À gauche na biso bisika babukaki. Awa na croisement Oya Tabora. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Bien beaucoup comme on a eloko ata moko esalemi te. Banda babuka. Eloko ata moko esalemi te. Tomoni ndako moko etikali awa. Toyebi te eza ya nani. Mpona nini batika yango. Toyebi te soki eza ya Onatra ye moko. Bandako nyonso oyo ezalaki awa na esika oyo tellement eza bisika ya Onatra babukaki yango. Tozo avance na vlog na biso mokolo lelo. Awa toza na Oya. Oya botika kala yango oyo. Tokotikala na ngambo oyo ya Oya. Prochainement tokokatisa ngambo. Mopanzi ya hai. Lelo toza a quartier Salongo. Kobanda Avenue Kasavubu. Si Oya.
oya yango oyo soki okei tout droit nango ozongi Komoriko bana Kintambo bana mokili mobimba quartier Salongo yango oyo awa toza na direction ya Oya Kabali Solo esa sango na moninga amoni lipangu na bino amoni balabala na bino na 3 Exa Production TV. Après Tabora, tokomi awa na Madimba. Balabala Madimba yango oyo. Bana Kintambo boza wapi? Kintambo na bino botika kala. Kintambo yango oyo. Topesi mbote na communauté 3 Exa Production TV mobimba. Wana tomoni papa Gai Kalamadi aboma soda na mama Bijou Mabuta na Irlande. Papa Freddy Kaledia en Allemagne. Papa Feli Bolakisa na France. Papa Paul Mafuta na Hollande. Papa na biso akende te. Papa Seba Bandona à Danemark. Toujours avancé. Obotama na Madimba. Obana na balabala Madimba, balabala Madimba yango oyo. Wana toti koleka direction ya Kwango. Tozokende vers direction ya Juge Gabriel Mugamba. Après direction wana tokomi na direction ya Bakusu. Après obimi Kasavubu. Nous avons avancé na balabala Madimba. Balabala Madimba yango. Bana Madimba boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Bana Kintambo na bino yango oyo. Kenda libanda ya mboka kala. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, oyebi ndenge ekoma te. Kintambo na bino yango oyo. Kabali Solo, partagez lien. Adieu maman Sophie Bengemini Penzi. Maman Sophie atiki biso. Que son âme repose en paix. Toujours avancé na Madimba. Bana Madimba.
Manifestez-vous. Madimba botika kala. Boyebi susu ndenge ekoma te. Madimba yango oyo. Topesi mbote na mpomba to de tuki. Thierry Chako Omokoko. Topesi mbote na papa Gervais Luboya. Papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Direction ya Bakusu yango. Toujours avancé. Togende kobimaka Savubu. Bana quartier Salongo. Quartier Salongo eza monene. Madimba na bino botika kala. Madimba yango oyo. Awa tozobima na madimba vers Kasavubu. Obotama na madimba, okola na madimba, ovanda na madimba. Toi c'est déjà Production TV. Kopesa yo opportunité. Mwana lisusu madimba. Botika kala. Nangamu na biso Ngaliema. Hello, tozo tambola awa. Na tambola awa na quartier Salongo. Mosquée yango yo. Mosquée ya Avenue Bangala. A croisement ya Bangala Kasavubu. Vanda na Kintambo. Okola na Kintambo. Kabali Solo. Kena libanda ya mboka. Oyebi susu ndenge ekoma te. Awa toza na croisement ya Bangala na Kasavubu. Mosquée yango oyo à gauche na biso. Mosquée yango wana à gauche na biso awa. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Venez Bangala. Bango pe béton et koti. Tokozonga prochainement à Bangala. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'y est fait? Merci à m'abonner na biso nyonso. Merci na yo moto nano s'abonner te mais Olanda kabiso. To sengi pe pour s'abonner, pour activer cloche ya notification. Pour ozanga ba vidéo na biso te. Bana Kintambo. Bana mokili mobimba. Lelo 3 déjà Production TV. Toye na Kintambo. Kintambo yango.
ntambo botika kala. Omoni lupango familial, omoni lupango na yo, commenter, benga, manifeste-toi. Awa tokoti na balabala Rufuji. Balabala Rufuji yango yo. Rufuji botika kala. Oyebe susu ndenge komate. Tobandi Rufuji. Akwazima na yango na Kasavubu. Mopanzi ya moske. Tozozonga nango oya. Toujours pona kolakisa bino quartier salongo na bino botika kala. Bana Rufuji na bino yango yo. Gabriel Mugamba yango yo. Direction à Gabriel Mugamba. Le juge yango yo. Bana Rufuji yango yo. Botika kala. Botama na Rufuji. Obana na Rufuji, ofutela na Rufuji yango yo. Awa tozokende vers direction ya Congo. Après Congo tokokende oya. Kaka na système ya Santo na ndenge ya Bukavu na Bukavu kuya. Congo yango yo. Okende vers Oya. Toujours sur l'avenue Rufuji. Bana Rufuji, boza wapi? Manifestez-vous dans les commentaires. Partagez le lien. Kabali solo. Eza mbala na ya liboso ya kolanda biso. Osepeli na émission na biso mokolo lelo.
Et ça, merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba. Merci na papa Freddy Kalidia en Allemagne. Merci na papa Paul Mafuta na Hollande. Papa Philippe Bolakissa en France. Papa Philippe Mbungo en France. Awa tokomi oya kaka na système ya kiai mai oyo bande etelema bazweli yango solution te oyo yango oyo ya botika kala mona ndenge ekoma TV eza radio te awa bandaka niveau eza bouché autorité balekelaka pe balabala oyo rien n'est fait ici. Je vais avancer. Awa oya botika kala oyebi susu ndenge ekoma te oya yango oyo bana Kintambo bana monde entier awa tokoti balabala Limaya après refuge tokoti Limaya botika kala yango oyo kenda libanda ya mboka 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Limaya ekoma te. Lelo 3 Exa Production TV apesi opportunité omona lisusu Limaya ndenge ekoma. Bana Limaya na bino yango oyo dans la direction ya Kwango toleki Kwango tozo avancer na Limaya toujours papa Seba Bando na Danemark. Merci pour le soutien. Papa Gai Kalamabi Aboma Soda na maman Bijou Mabuta na Irlande. Merci pour le soutien. Balabala Limaya, quartier Salongo, commune ya Kintambo, yangoyo. Kabali solo, partagez lien na groupe WhatsApp ya bana Kintambo. Bango pe bamona. Balabala na bango batika kala. C'est la première fois au Landabiso. Osali choix ya malamu
akolanda 3 Exa Production TV. osali choix ya malamu akolanda 3 Exa Production TV, chaîne oyo elakisaka bino babalabala bakartier na bavillage na bino oyo botika kala. Bokota, beau s'abonner, beau partager, beau liker. Venez les Maya. Yangoye. Les Maya botika kala. Boye lisusu ndenge ekomati. Tokozela ngo na direction ba kusu. Po emema biso na balabala oyo elandi bakusu yango oyo na croisement na bakusu na Limaya. Bakusu yango oyo tena libanda ya mboka. Bakusu na bino yango oyo direction ya moke bali solo esa sango amoninga Bana Kintambo partout dans le monde, quartier Salongo na bino botika kala yango yo awa tokoti balabala Lado avenue Lado yango yo Lado botika kala oyebi lisusu ndenge Lado ekomate Lado yango yo quartier Salongo. Bana Lado, manifestez-vous dans les commentaires. Perfectionné makambo toboya kilobi Toujours avancer dans balabala Lado. Lado yango yo Lado na quartier Salongo commune ya Kintambo
vanda na lado, ofutela na lado. Lado yango oyo. Ça du royaume, la bâtiment de Jéhovah yango wana. À gauche na biso. Lado otika kala. Lado yango oyo. Kabali solo. Lado yango oyo. Croisement lado kwango. Croisement lado kwango. Avancer na balade na biso mokolo lelo tolongo kwango tozokende oya tolobi lelo tozosukela na ngambo oyo ya oya prochainement tokende kolakisa bino Salongo quartier Salongo na ngambo kuna. Omoni lupango na bino, omoni avenue na bino, komela biso, benga biso. Un mot gentil, pona mosala tozosalela bino. Mosala ya kolakisa bino, Kinshasa na bino botika kala. A cadre Santo Toma Kinshasa bomona ngo ndenge ekomi ndenge ekoma Kinshasa na bino yango oyo tozongi oyo oyo yango oyo. Oya botika kala oyebe lisusu ndenge ekoma te oya yango oyo croisement oya Kivu yango oyo bana Kivu vanda na Kivu botama na avenue Kivu ofutela na avenue Kivu yango elo toye kopesa yo opportunité omona lisusu Kivu na bino otika kala. Manifestez-vous dans les commentaires. Abali solo. Tozo avancer na vlog na biso mokolo lelo. Oyo toye ko visiter quartier Salongo na bino botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te Salongo yango oyo toye kolakisa bino babalabala na bino botika kala. Balabala lokola Lado, Limaya, Kivu. Omona lisusu ndenge ekoma
Abali solo pesa sango na moninga. Toujours avancé dans l'avenue Kivu. Kivu, Hôtel Nova, à gauche na biso. Kivu botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Bana Kivu boza wapi? Kivu yango yo soki okei na droite ozongi Bakusu, ozongi Lado, Limaya. Abali solo pesa sango na moninga. Kivu yango yo osilisi Kivu tozozonga. Bakusu tozonga Bangala. Tozongi awa na direction ya Bakusu. Avenue Limaya. Po emema biso Bangala. Bana Kintambo, partout dans le monde, avenue Limaya yango yo tozobima nango Bangala. Omoni lupango na bino, omoni balabala na bino, komela biso na commentaire.
to mpe motu omoni epa na bino te komela biso kozonga prochainement yo mpe omoni epa na bino bangala yango oyo kaka ndenge tolobaki. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait? Bangala béton ezokota, bangala yango oyo ezokota béton. Prochainement tokoya kolakisa bino balabala oyo misala ezosalema, ezala bétonnage, ezala asphaltage, système ya mikolo oyo eza ya bétonnage ndenge tozomona ngo awa na bangala kaba lisolo esa sango na moninga. Bangala quartier Salongo, quartier Tinkela. À gauche na biso quartier Salongo, à droite na biso quartier Tinkela. Bétonnage ezosalema awa. Awa na gauche na biso bazosala caniveau. Awa bazodame mabele. Kaka na système ya Santutoma toujours. Ndenge ya Bukamona, Bukakupila, bana Kintambo, Manifestez-vous. Bana Kintambo boza wapi? Kintambo na bino botika kala. Kintambo yango oyo. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Prochainement tokoya. Oyo kosalia bino kaka balabala. Bangala yango oyo bangala botika kala. Oyebi lisusu ndenge ekoma te. Merci na communauté 3 Exa Production TV Mobimba pour na soutien na bino. On a ba encouragement. Merci à papa Paul Mafuta na Hollande, papa Freddy Kalidia en Allemagne, papa Gervais Luboya na Royaume-Uni. Awa tokomi na balabala Manyema. Ovanda na Manyema, okola na Manyema, ofutela na Manyema, balabala Manyema yango oyo quartier Salongo. Bana Manyema, manifestez-vous dans les commentaires. Merci na papa Feli Bolakissa, ma France. Merci na papa Philippe Mbungo, ma France. Patrick Bokolo Mampela, ma France. Togosani yote. Merci na yo.
toujours avancé na avenue Maniema. Maniema botika kala. Maniema yango yo. Omoni parcelle familiale. Omoni le pango na yo resomba. Un mot gentil dans les commentaires. Benga biso. Pas exact production TV. Mosala na biso yango yo. Akolakisa bino Kinshasa na bino botika kala. Ana Kinshasa bana mokili mobimba. Awa toujours avancé na Maniema. Bala Maniema yango yo. Ah, tokomi na croisement ya Maniema Kwango. Maniema Kwango yango yo. Kwango botika kala. Toujours avancé na Maniema. Tokende nango vers Oya. Merci d'un intérêt particulier. Bozo manifester. Aba émission na biso. Na kolanda bozo landa. Na kobenga bozo benga. Merci pour notre soutien na bino. Ezambala na yo ya liboso olanda biso. Tosengi yo pe s'abonner. Pour activer cloche à notification pour prochaine émission ratée en montée. Toujours avancé en balabala Maniema. Maniema botika kala. Oye biso ndenge komate quartier Salongo. Quartier Salongo yango yo. Topesi mbote na Robert Kaskito. Mwana Kintambo ya Tongo. Oyo atambusaka biso na Kintambo. Topesi mbote na ndeko na biso Zoé Ntsumbi. Président, topesi mbote na papa Sano Bakala Jankuba Akilas. Topesi mbote na Tantine Massamba. Toujours avancé na vlog na biso mokolo lelo. Toujours kende petit à petit vers la fin. Bana Kintambo boza wapi totiki Oya yango yo. Oya botika kala. Oye biso ndenge koma te. Awa tokoti balabala Uele. Uele yango yo. Uele na quartier Salongo. Uele na tronçon compris entre Kwango na
na oyo ya bétonné. Prochainement tokozonga ya kolakisa bino ba direction, tokotambola kaka na ba direction. Awa tobimi Équateur, avenue Équateur yango totiki uele ezo continue kuna wana na Équateur, futela na Équateur yango oyo omona ndenge ekoma. Merci na bana kintambo nyonso na ndenge bolandaki biso. Tobandaki na Tabora osukiseli awa. Tosukisela video lelo na Biangala. Bangala plutôt. Eza Biangala te mais plutôt Bangala. Prochainement tokoya pona babalabala mosusu oyo etikali. Merci na intérêt bo accordaki na émission lelo. On a besoin de soutenir biso. Numéro na biso yango wana eza affiché. Numéro yango wana eza affiché. Benga commenter tokosolola mboka soki Yesu azongi te tokutani mbala nsima na video mosusu. Merci na bino nyonso. Les retours à la parole nous est tous demandés. S'il te plaît, retournons à la parole. Ce n'est que soko bankoye tozongela nzakomba retournons tous à la parole retournons
l'explication des Écritures avec le pasteur Godin Poe. Azan a raison.